Kasisa kanuki ati kimbukuswe. Kasisa kanuki ati kimbukuswe. Kasisa kanuki ati kimbukuswe. Kasisa kanuki ati kimbukuswe. Eti Kimbukusu, jeune producteur. Jerry Caro, Pire Petit à Viennaye. Nasengi na yoi Edi Masudi Mona kobeta makasi te loketo ekobina eza se yanga soya bolingo totya bolima se Masudi na boyiba yoka mongonga baplaisir na ngai plus jamais Hervé Malauka motema osilisa matanga na ngai ya bolingo nandimi nasenga na nzela ke nateka kilo na yo papa mongongo na yo pensema full de full yoki l'informaticien dudazakila Edi Masudi asimiselenge na zakala Elene Kalema Raisa Bambili Nana Boudukari Arete Kachina Lolo Milolo Milila Atameto Esako Kupola Taboufa tout au bordel C'est pas la lelango Mokani maka Jamais na chambre Soka Bolala Nyonso eza ya yo L'honorable Aimé Amesa Edi Masudi Serge Taba motema ya mami Potingele Full de bosse Procès na ngai na samba Bakanja ayaka be moto te kokamwa yango mobali o toporta boloko les solons na bandaki on depuis lobi na butu Olanda on dirait que notre yebisa yo chéri wa na pongi makasi or ezaki masolo moko très important so na tenaki mingi na solo na yo parce que nalingaki yo zali mama parce que na ndako nyonso tu mibeko ezali ba règlement ezali donc so nalingai tosolola mpona nini yo zali mokonzi ya ndako mpo ngai akendaka mosala nyonso etikalaka yo moto otalaka yango ezala dashi ezala junior yo moto okontrolaka bango ba aire de sortie na ba aire d'arrivée faut pesanga rapport yo ozali chef du gouvernement ozolanda alors dans ce cas là omoni junior akobenga ngai oncle junior aza orphelin de père et de mère oyebi mama na ye mama Pauline Mwilu akufa alors biso nde tozawa il faut tobattre la junior alors ozomona yango nde nalingaki il faut tozwa junior en main hein maman atanga naza te azokola déjà jeune garçon yango nomoni nalingaki vraiment ozoye lokola dashi donc yo nde okontrolaka ye osurveilleke l'air nyonso tu un chéri na ngai vraiment moi nanga Bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien. Bonjour tante. Tu sors déjà? Oui, je sors mon oncle. Je me rends à l'université pour aller déposer quelques TP que j'ai et j'en profite pour que vous me donniez mon wana na senga kiolobi. Merci beaucoup. En tout cas, bien habillé. Merci mon oncle. Au salut ma couleur. Oui. On nous a exigé ça depuis l'université. On va qu'il est l'autre là ta tenue de ville. Vraiment. Oui. En tout cas. Ma tante. Ça va? Ça va ma tante. Mignon garçon. Merci ma tante. Compromis. Oui mon oncle. Hein? Ok. Tiens ça. Ça c'est pour toi. Fais les dépenses. Les amis combien? Quoi encore? Tu veux ajouter quelque chose? Non, ça ne dérange pas ma tante. Prochainement. Okay, non, si tu peux ajouter. Ça... Non mon oncle. Non. L'eau des mon colo. Ah, oh. Non, profitez de l'occasion. S'il y en a, il faut profiter de l'occasion. Demain, peut-être, j'aurai encore besoin d'argent. Ah, ça va. Ça va me servir. C'est-à-dire, elle peut garder ça pour toi? Oui, oui, maman. Bon, ça va. Alors, bonne route. Merci, mon oncle. D'accord. Merci, t'embrasse. Merci. Merci, ma tante. Ndeko na bota ka mwana. Mwana kitoko.
je ne sais pas comment je peux perdre. Donc, Nene Lingi Junior, je peux perdre. On a confié dans ma bouche. Il faut encadrer bien Junior. Oh, t'inquiète. Très bien, Junior. C'est ça, moi, on a vu sauter. Si, maman a raison. Encadrer bien, bien vraiment. Là, on a confiance en moi. Ça va. C'est vrai. Bon, là, tu payes. Soit box na yo tiki yango ta faire ce qu'il va d'abord ceux qui ndi baza wana baza na kati nga ko bima banda te oh ngana na mati ngana kei awa olukelo ko rolia aza mbongo te aza ba marché msusu na ozozwa lelo donc ceux qui na tu zombo na zopesa yo ti ayo bana na tout ça na bita na pose tout solo la vanda na wana mbangu bon pete pelo mwa ya malonga po ya kango Isaac siko ozo ngofani sanga wapi kaso vanda to telemina lobit mimi obi bien que héros za ngana za na ndakute mina lobia yosko bando banda ko kende lo mwa malonga po ya kango Bosco au quotidien ba lettre na ba compagnie belé ko bando na ndiama bango te bando lemba o vanda na yo butu mo ipusu to bando continuer la vie otiwa ata yo moko esala opacité o se gêner nango te non reste ta vie non mo bimba o tikali no grana ba vie ba pusu o sa so effort moko te et lo moko to tikali ka bo libela mimi dala omoni ko kanisa te ke ngai ndeki naza awa ndenge naza awa souci nanga ezaka toujours na kufa na musala pusu mimi combien de fois on a bimi na kati ndako oyo na ba dossier na maboko tala pe nazo tambola ngo par-ci par-là tika biloko wana siko oyebisingani olembi olemi na kolemba te ndenge nino si longtemps réponse à malonga te na ozona ba société persévérer obi combien de ba basala ba 10 ans ba 15 ans ba luka misala kaka bazozwa te mazo persévérer kati azon oyebite on dit makina zo persévérer il faut na vanda na kati ndako na lala ba pongi tongo midi pourquoi na kati ndako awa po na zela ba demande wana kota kiti ba répondre ngai hein mimi naza na posa teke ya kovanda awa mimi naza na posa na luka quelque chose ndako otofuta yango oyebi très bien soki na bimite na zui moi 5000 moi 6000 kuna yango wana teke osunga biso te vinde yango wana te vika ok ozui moi 5000 moi 6000 moi 3000 moi nini donc vine quand de ozo persévérer na bapusu na wana ko persévérer pe na mamboko ta ba dossier mais nazo kota ma dossier jour wana to vanda ki awa numéro na biso numéro to babengela ka biso mingi za ya voisin oyo chapengwaba abenga nani voisin na biso oyo pona ki ne kota ba dossier na société na bango hein réponse ni apesa nga kuna nazela ye moko tim ko lo kita wana kini simande ba ndenge ko répondre nga tim ko lo yokutu Freddy Boula le miracle il est toujours meilleur senga na pesa o ba coordonner nyo so camarade na Mandela nzao okende kuna alukela telo ko sa ozala kita courage yo na mama malamu za na courage te ko bimaka ko tambo na sa moyi bo miko nyo so tundo za na courage o kata sonité papa ti ba surnommé yo papa chaleur otokota la tena sa moyo na mazopo mais type bango mo ba signo makaba ba kombo wana baza bazoba konga na vandi kabla signo me mutu kombo hein tala oui bien mukolo mususu nakolati soli papa awa to biminga na tamboli na société oyo to na place boye to ke place boye ba réponse na zozwa kuna ezokota na matoyi na yo po omona ke naza na volonté ya koluka partout na beta po nazwa hein mimi tala naza na posa ti chaque fois na yo kama kelele e makambo itali musala nga moko na komi engagé te na ki na société na bi à partir lelo na komi directeur à partir lelo na komi secrétaire à partir lelo na kosala musala oyo eza yanga te babota mana ngo pete bakomaka kaka mais ce qu'on a banani ba kokomisa nga yango kasi ba comme susu za pe na courage o ki robeta ba porte yo kasi ba yande ko luko na ndako ba kumbi ba ki konomi yo kanisini hein na bisu ezala mbala suka na bato bazo surnommer nga kombo wana na munoko no bimisi kombo ya tonto chaleur wana tala mukolongo na yo na bango na yebi niveau ni oyebi nga très bien ma naza mbongo te o naza nango yango wana luka ndenge nini ya koluka soko kolamba nini mais matembele te lelo ni 5 azanga ta sulu teza o
Bonjour mon oncle. Ah, comment ça va? Ça va très bien, oncle. Oh, très fatigué. Bolala qui na matanga ngo oncle. Ouais, nalala ikuna. Pona beki na tongo na kozonga sute na kimsalamba ngo. Pour la lalité, 2 heures, 3 heures, Nazaki, on a veillé, on a frappé à la porte. Je suis en train de saisir un TP. Oh, ça va continuer. Mais j'ai à te parler vraiment. Vraiment, on a vie qu'on a brillanté. Comme ma canisse, nous surtout, les habitudes, il faut forcer. Parce que bino bino pour kambambo ka o biso to bano kola déjà peut-être bino ndem to ko songa biso donc nazana mutu musute ke o lobi le longa suna ndina bano lemba buyi lobi apporter nga sécurisate. Je compte beaucoup sur toi. OK? Alors parce que ma promesse est belle. Dès que tu vas terminer tes études éthique Mokusu bien avant à Bruxelles, m'a parlé que peut-être Yoso aussi la classe nayo. Il a un ami aux États-Unis, le grand basketteur Didier Mbenga Ilunga. Peut-être qu'on connaît petit aux États-Unis. Voilà. Oncle. Voilà le message na ngana ebisayo. Merci mon oncle, mon oncle. Continue vraiment avec cette initiative vraiment. Parce que Naza vraiment on a besoin de continuer peu d'études nanga kuna na poto. Alors yango na linga kiteke on néglige l'étude na. Donc d'ici peu na osalo déjà ba démarche à passeport pour les alaga déjà. Alors dès que tu vas terminer na bengi etiki mbukusu batindi aux États-Unis pas ya Didier Mbenga Ilunga. On connaît l'étude na. Mon oncle, tu te soucies de moi comme si j'étais vraiment ton fils biologique. Je suis vraiment touché, mon oncle. Je ne t'oublierai pas toute ma vie. Ce qui n'a réussi, je sais que je vais réussir un jour. Si je réussis dans ma vie, je ne te laisserai pas comme ça, mon oncle. Je t'assure, oncle. Tu sais que pour tes études, c'est-à-dire que la moitié à salaire nanga, dès qu'il y a une habitude. Je sais, mon oncle. Alors, je fais tout pour nous réussir. La limite que Hollande bien sûr, tu es libre. Hein? Oui. Vous êtes libre, mais vous avez la liberté d'acheter. C'est-à-dire que vous êtes un peu limité. Koubima fait un tour, c'est bon. Mais vous avez des études na série, comme ça, au mon avenir, vous allez bien. Tu vois? Comme que Nandimi na foto minerval na tina suka. En tout cas, na tenir kouana. En tout cas, na lingi vraiment au récit na makamna. OK? Ça va? Bon, je te laisse. Pour ça, va te péner au makamna. Je vais saisir. Bon, je suis dans la chambre, je me repose. Merci, oncle. OK. Seigneur, j'ai pris pour mon oncle. Garde-le vivant jusqu'à ce que je vais réussir ma vie. Je lui serai vraiment reconnaissant. Je traverse les océans de sable. Wana fana lo muso yalia ozosala ngo neti na luyenge wana ezanga na benga kango za luyenge ba Fredi Mbayo wana ba Fabien de Binto ditete ba oyo papi Masita ba si andongala papa mutu na mutu vina yo oyebi tendenge sali siko wana ozolo bana nani onazo yebisa yote obisa ponga na tuno nazo yebisa poso ki yo no ndelo bosa na kandenge oya yo na mutu hey bonga na ndeni yo yendenge nini yo na ngana ya liboso rafi yebisa ko mona ngana funga parking lava oh mais yo utaka na wenza lobo yo ko mona ne popanja maboko boyiro kule likayabu vetala lava yo pesa ko respect solo wana na wenze ozodenda likolo ya mbuma tomate eske mbuma tomate panzana tomate no saki ya kopal te ya mbuma oh ba fabriquer de mundele attention ezali tomate te on nzamba sala ndimaka pe sika ke salio esiko esalio senga nani esalio ko esali ndeyo esalio ndimaka moni ngana sali awa na salama na mbongo ya adelar nzolantima na edoxylikinga epui ndambu lisusu zabela dinganga yo salami na valie seli bandundu mana ni masango eboti baba mbongi mbongo sala ngolisa kalibota na kala kuana di ndimaka pena nisika ngambongo na sala keza mbongo na kumela masanga mbongo na kotla ba hotel mbongo ba sheri balandela ngai me yo sa mbongo oyo kelisa kalibota na yo sala kola mutu bazokota na kuvezi yo mimona yo ko kufela mutu jour musu jour na obeta yo ha
au moins napesa ko respect parce que oza père de famille jour na obeta yo jour wana ko okompona baka lava muta makasi lava beti ngai yo beti tala pekisaka vie na yo nga na kipa fino te kokipa mpe fi na ngai te o yango olatala tanga likambo nini yango eloko nde mona epataka yo na moto mofu totalaka mpe age par age lise bosangani ozomona ocomprendre yango te sosola te oyebi ngai mosala yoko nabima kaka mpo nase banalize mpo nazwa mwa bampe mais nakomi comprendre ke epermettre ke balava mosusu baloba na ngai na 1960 vi okutani nango na cinquantenaire nga mosala na banyoka alobi te yo baklasi nga natanga ta vieux omoni yo moto ozosala lokola ozozonga na kati opesanga kanda opesanga kanda opesanga kanda balakisa mokolo mosapiobike kanda yango mpe beba obotamona kisengi te ngaza mona kisengi na biso na faso kisengi alaka te okeloka beti ngai obeti omonango oyo obeti omonango bien ngande mabe nakoretire te soit oretire binanga nonga arretire nzambe na ngai nzambe na ngai nasangana na moto aboye auta wapi na vi na ngai nzambe na ngai aseni nzambe na ngai nzambe na ngai nzambe na ngai forekamake bolo eza bone opesanga nalunga nafanda te na buleke epesanga bolo monga kisenga ngai kobanda lelo naza décision na poko nakutana ememagana désormais nalongwe na yo nakabwani na yo mutu mabe lava ndo mutu mabe mutu mabe lava mutu mabe soki mutu malamu okofinga jamais mayonnaise olinganga te siko yo mutu kuto fingi père kuto kosilika siliki te mais yo bandi kolela pianga mbongo nanga likalemba pianga mbongo nanga likalemba pianga mbongo nanga likalemba pesanga mbongo nanga likalemba zongisinanga mituna ngai nalongwe nalongwe nakati yo 1000 francs ya parking zolana nalongwe nakati yo 1000 francs parking nakozwa mbongo nyonso zwango so boy fanda ko simba nga bien batelani nga bien bomba nga bien nzambelanga nini ko nini kaka vraiment kotengana balava bolo kuti lava nanu te otengana yango nani afudi yo lava yo ozaki mutu lava odenda likola mbuma tomati epanzana te lavo yawa opese 3 kilo ngabi obozongisela couvese akoya kokufela biso awa lava couvese ngai ye nakomi mabe lava tokende na almedisali baolisi potopoto ya bana étoile baolisi miliki batya lwili na kati mwana étoile aodiema masanga barefugie lava lemo mabundu wana emonani eza ya belibeli te lava moto azalaka soki otala bondri moto apesi yo mokongo napesi madame na nga raison mpo eza mpena mosala oyo nakoki kosalaka te omoni tala Bosco. Boni bobosa na mbango ko lava yakana. Bosana bo. Tala. Père, omonia. O exam misala moko to sala ngo pona kozanga makamuso ko sala. Père. Te, no ebisa yo. Père, omoninga. Nasala bandeko. Trésor ku kasi oyo kaka o fali ayemba. Asa oncle nanga. Lelo asa na poto kuna. Te. Ayebi niveau intellectuel na ngai, niveau d'étude na ngai. Vieux, obi que yo za raison. Na moni yo, okomi de tako pepanye. Jula liboso to yaka ozozuyo. Tokuta ozo pepa likulu. Manquement de travaux. Omi pakoli masutu njoto mobimba olobi olumbake. Bosco mata niveau kumisa nzambe. Okomo baiza musala kusala te. Donc ngozonga na nye. Olingozonga na kaka. Te, Bosco olingozonga na grand besoin. Olingozonga na zongo inene. Kosukula makaku maboko lava nayebisaka yo mosala ya punda tosalingana na yo na regrete Bosco
malamu kuto sala musalo ezaka kobomba na keto sala musala o batunisi bazomonaka réputation na ngebeba Bosco, les personnes bayebinga te na ndongo mata université mutu nyonso azolela esengali la liboso bato mpo balika muni aza nango mais soki batama azolela te okokosa batitre académique na yo na mosala oyo père moi je suis licencié bon tonome yo oza chef ya charroi soki bapousse fandi na parking yo chef onosala dispatching akasi viens nanga tobomana pa manzoko oza baide mabe oza baide mabe na bureau na bureau pene vandi pena boy pa na kata bureau ba obeta ba document tout na sala matière wana nyonso na mutu na ngai père po boyebi na niveau na nga bien te hein nani niveau na nga bien te nani niveau ba bien bien te oui na niveau na nga bien te ba niveau na bien te ya yo ya ngai si ah yo niveau ba bien bien te bayebi yo memaka 3 sacs 4 sacs bayebi yo niveau yebali pesa mbongo nalikema 2000 nolikelema esa demilité lelo banda ko sala bomoni donc kendaka yo na mwasi na yo bofandi bozotonga biso na tongo na kutu na variété variable ya variable ya 1500 na lie combien o meli pote na mikate na misu na ngai Mexico yesanga na zoki 1500 mille pote na mikate na likema lelo chango te vieux moko mwasi na wazo ndulu ya nerera wane koma kaneno pesi na mbongo ali mbongo simaivyo musale mane musana na yo azokosa asi na yo asi na yo paka biso ke mbongo ane asala koli yangu te azo si na yo omoni tozalaka ngai yo nani Yves Munganga suka wapi asuka ye wana koma enseignant sur la clé ce qui il va tenir sur la clé sur la clé oyo il va et puis de wela basala oloza na pousse sur la ya pembe ko sola teba kende ko yoko na sola basaki ozomema un mot photo tout ça sera mémoire tout ça sera mémoire tout ça awa obi ke tout ça face à face na ndako etiki mbukusu esani si ndako mo ngesali biso nini ndako mo ngesali biso nini yo obetela nga lisolo ke yo na etiki mbukusu boza ba pire mais lelo soki ayoki ke lava akoma komema pusu pene na sima lupangu na biso niveau ni na koseka eza musana na nga nakoboya ngo te vie muselisa nga yango oyo nga nakoboya ngo te o vie na ngai ainsia ngai ndenge na tourner pusu na boko moko lava na comprendre aina muli moko biso to pese tante muli monezani nga sona loba mingi na lava pour père yo âge déjà comme presque au nom de Jésus tala lava il faut bouler tozana no trop jeune papa déjà comme moko lava zombo on a dit que les magnos na 1000 francs zongisi lava 900 000 oza musala mabeti musala yo musala ngote yo ko sala ngote nani ngabitali bango baba ngotali bango ya nini le ba umbu na bango bonjour top banga nini toza so tozenga mama ya mona mama nanga top te kanda azane mobima nanga na banga te kake Junior je m'en fous to mama ngona kola bonjour maman eh tu apprécies maman tu maman rejoindre biso maman eh boya mbangaji to bina maringa ngala bino bozolo kanani mama problème to luka Junior Junior mamolata ase nini Junior bongi na bino te tozalaka na ye si toyebi apo toyaka deja tozalaka na ye toyaka bokoyebisanga ndako ya ndeni nga na oyebiso wana ekra plein mwa monene eza koto oyo to efe eza koto mesa nango mpe eza koto koto bakiti bafleur eza koto namoni neti bomona te wana bafoto te toyaka mama ezala mbala Junior ça va Ji mes soeurs non olingo bima orespecte nga obi orespecte bandumbo mama na ndumba te tanga mama na ndumba te oza ndumba mama comportement na bino na ndumba te so na ye ozobima na solaki ndumba me na ndenge nini mama yo lati kolanga lati me nga nalati kolona na kati ya ndako na nga na bimi nango na kotambola nango toye na ndako te mama olinga papa marie Gabriel mais toye libanda te toye na ndako ngo Junior toye libanda zonga boye Junior zonga siko bino bolingo respecte ata bino moko na olinga bino ndenge nini
Oli bokita bo mata. Mama so bino bo matinga na mataka. Obone na zabu. Layaka mulai. Na koma ka mulai lo kwa poto yo. Alors boko sakana ngate. Boko lekela nga na esprit te. Nga na zo loba na mwana nga. Biko boni bo mata. Soko boti mwana mwasi ndo ko contrôler mais mwana mobali. Na ko contrôler bango akendaka mama. Akendaka de balingene masirika. Non. Amubali balingene masirika mama. Bota kiteti. Bokota kasi. Yazwa bino bokota. So boza basi vraiment. Te bokota. Mais puis c'est là nga mobali nga to kende na biso. Ah, Junior. Maman est mon bien collant. Bien ta maman. Yamanga to yama. Ya quoi? Ya quoi? On a beau kilo, hein? Maman. Ah, kita ya. Nakita. Ay bobima bokini. Bobaluka bokini. Ma to ali banda. Maman me la. Ay lokwa nana tina ti. Ah, ma bikilo ba non. Maman. Omoni maman est beaucoup bien gros bébé, bien collant. Na bino ata mukiete. Oyo so boni ngabo flatenga. Eloko ezati. To mona ni mara. Ko bwana sale caractère. Tout ça va bien. Bino. Na mona kuna ba kolanga bibi maman so cool maman. Maman bien collant, maman la ngai. Maman ko j'allais vrai. Nenga zo sexanga. Mama te ko bota yo. Na apola te. Maman ko boma mutu te. Maman là si papa qu'elle n'est pas été. Na maman bino te po ngani na ko bota bino te. Na ko bota bino te so na boti junior za mwa muke ye na ko bota bino me bino na ko bota bongo na mukolo mama mubali na ngolo bane mwa muke aza mwa muke yo amukolo na ye so ko bota te avant yo na bota junior mama bandoki mama ole misana biso evite na ko bando be surtout yo oseni ba comportement no na ko bando beta bokende na lobi na bino. Mama leme mama zombie. Bokende. Bandoki. Mama. Junior. Junior. Yo sakalanga. Ki mama. Osaka yaka. Nazo beto na balabala ko ye na laksa ba no basi no ke yo sakana maman pardon maman soko zo yeba vraiment kati ya mutuko okoko se comporter ne ozo se comporter boye hein non ki maman ezamba suka na mona bebi loko aw ezaba suka fokola na makade sale toko kuna mama malembe mama doki mama kola. Bosco. Oui. Des motos ça na ndako Yope. Bela moto boka na kati ndako yo mo benga papa Chalet. Mimi. Mimi tozala bien tozala mabe na journal. Et papa pardon ça. Tala. Obi nous zo lobesa mukula suka. Ezala mbala suka. Bosco ma bonne est importante. Quoi est important ça on a une souci. Doba. Omoni Bosco comment de toza beaucoup. Vie auto mené aux en penalty na monter. Vous comprendre. Kovanda na kati ndaku na ba moi makasi boye ko saso bani nyangwana eza bien te. Na la camarade na ngai Clémentine, mandarine Clémentine kela na Bruxelles a fongoli si maison d'habillement na. Alors on attend obete na lisolo na mona ndo vandi pe boyelo amalongo zo saliza te. Okoki no kuna comme travailleur. Au lieu de nous bongo qui n'a pas été na boutique na pourquoi ozongiti comme ça na fin du mois vous attend quelque chose non moi bien au lieu de 6 000 francs na 3 000 francs quand on a plus. Au raisonner. La raisonner que nous vendre bon ils bien on a le kilo musala. Au bandel pe malobango. Nous koko lukina musala yo. Mimi. Donc au vandi na yo, raisonnement na yo eye ezongi sur le camarade na bengi yo. Il faut Bosco asala kuna na kati. Hein musala ni.
oyebi kozala soni te te natuni yo explike nga mosala oteka bilamba ezaka bilamba te babilo eza ebele parfumerie eza na kati nini cosmétique eza na kati babilo ebele na ovandaka bongo basurenome o papa Charles mimi ezala mbala suka oyoki mbala suka obimisa su mo wana mpe olobaki ngai nakende kosala oyebi niveau étude na ngai te niveau étude no na pusu mais na mosala ya mwasi te compagnie ya mwasi ngai nakoki kosala tete mokie oyebi combien de personnes oyo babenga ngai nanu kutu bafongoli te azobenga ngai mpo ayebisa ngai kenangi nafongola eloko place boye obanda kosala kuna na boya nabi yo kasi tozotambola na pusu wana nde bato bazoyeba batitre na nyonso na badiplôme noza yango na ndako mimi que ça soit la dernière fois oyo balicencie beye baza na bacabine téléphonique baosala yango na bacoin wana baza balicencie yo nonyo lakisaka nini na bamagasin beye beye bato baotekanga mpe batanga mimi nabeta yo kala kolinga te na pratique yango lisusu journée ya lelo oyoki agene moswahili abenganga ayebisanga ke bosco na nini nafongola alimentation moko na victoire nga nayebisa eke nga nakoki kosala na alimentation te nazala kutu gérant mais oyo ya kosala na maison d'habillement nga nakotikela kosala te ozakaka monoro makasi bosco ka mambo obeta na 1500 kolia boso obetinga na kwe ya hôpital euta tala kozongela lisusu mo wana te oyoki mo ya kolukela nga mosala soki oluki na société ya monene place bana mibali baza c'est bon nakekolukelo mosala na société ya monene obi olembi kotika kodepose badocument lelo ndenge nazwa makasi wana oke kotambolela nazweli mosala kuto boyi ongika pusu mimi naza na barelation oyoki naza na barelation tala mpo nanu babandi kobenga ngai te mpo batindela ngai mimi so bandi kotinda ndako oyo ekozala na couleur oyo te oyoki tala kadi kamalandwa abengaki nga abisengaki bosco ozala calme tala lokolo oza deja na expérience ya pusu osali nango deja bambula ebele kipusipusi yango eza titre mais koke kovanda kuta obatama moyo oli otokaka boye wana nde ozolinga yango te tala luka mpe 1000 francs bato ya fonde wa mpala ozongisa mazwaki lobi na nsima nalobi akozelanga ntina kozwa mbongo chelsea ingela kotindelanga yaya zela bazotindelanga mbongo lobi to lobi kuna okozwa nyongo na yo toza bavoisin kokende mpe na kivoisinage Dashi. Ozala mwa mwasi moko ya olembalemba te nga alinga bongo te. Nakoyemba nga courage. Te courage akovanda te. Yo bakotinda ye mpo kondola na oshamba ya yo moko okosa 30 minutes. Ebongo lelo osobali. Nga mama kana tosalela. Mpe mosusu nasalelaka okoza mwana ya nazoluka nalakisa yo ndenge jeune fille nyonso avant de prendre bango abala lelo donc bazopesaka bafélicitation na maboti na ye ozodima mwa ngani naza a bana bato misusu ezindi mpe na seya nabokola ye na kati ya ndako lelo abala Jean David Kiambote baza esika moko Jean David Kiambote anyokwamaka te lelo mobali me soki aotala aomonaka image ya mama ebakata na boko ya bajili makaya lelo baza na kati ya Luanda. Bonsoir papa. Bonsoir, ça va? Ça va bien papa. Ça va? Oui. Très fatigué en tout cas. Très fatigué. Ah, toujours. Makasi. On sala na sali lelo. Pardon. On est vraiment très coincé. Hein? Très coincé. Bonnie. Ah, ça va. Ah. Non, ça va, c'est ça. Non, très coincé. Tu es ça makasi en tout cas. Vraiment, on a même temps à reporter. Donc, tout ça, contrôle dans l'entreprise, nous sommes na ba province na ya Kinshasa donc toujours contrôler to ba bajano so ba za effectif na ba kimaka no ba zo ba salaire 2 fois donc en tout cas c'est ce qui me ah biso pe ato za moi bien mon amour comportement junior na zo ye baté yo tikela kinga junior na mapoko ngane mbote na sana e ona bili nde to zwa ki wana lelo na lingite na famille na yo bamona nga moto babe te mpo lelo oyo obimaka oke mosala nga nde minatikala na ndako mbala mona aza korepresente yo ebongo junior soki tolongolaki esika azalaki lokola mama na kufa totie ana ndako
lelo so problème ezwi junior otala liboso ngai famille na yo ekofongola miso epa na nga comportement oyo junior azosala mpe na bana baso bazwa koluka junior en tout cas nzakala okokosupporte te accoutrement na bango ezolakisa mbala moko état d'âme na bango ndenge ezali alors nga nakosupporte biloko abo te lelo so junior azwi maladi nga miso nange eza likolo ya junior nazotala ye mais nazoyeba te soki bino boza kocomprendre te. Il est où Junior? Eteke naza mama. Il est où Junior? Aza. nayebi te soki azali mpo akoma soki aye abimi so mpo azali so mpo aza na chambre so aza na nsima nayebi te mpo nga babuzobo nazolinga yango te. Dashi olobela ye aza mwana ndeko na yo. Papa. Comment se comporter mabe Tu te mets ici. Ngane nazo banga maladi. Ngaso naza ba makanisi mususu na banga maladi makasi. Sois posé ma chère. Il est où Junior? Papa, je ne sais pas. De tels rapports, moi je ne peux pas accepter. Junior, tout qui na fin fond du village. Nazo qui était que pour ça na ba bêtise. Nazwa qui est pour encadrer na pesi na maboka maman na ye pour un jour azala cadre ya mboko on sait jamais so na lingeli Junior nazwa qui na fin fond du village pour dire Junior viens Dashi tu te mets là Zalon Junior mon oncle Fandawan qu'est-ce qui se passe? Junior Mon oncle, tu me prends comme qui ton imbécile? Non mon oncle, je te considère toujours comme mon oncle. Qu'est-ce qu'il y a? Demandez à papa. D'accord. Junior, est-ce que yo, au sommet de la imera? Non, je te pose la question. Non, Junior, nani kozonga la simate. Yo, vous avez makila nanga. Na confié ki yo maboko ya maman na yo. Et bakata c'est ta mère. Donc, nani ko revenir en arrière ti. Junior, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui se passe? Rapport au Manazui, et c'est ça, solo toi Lukuta. Parce que je suis en Junior, aux Otanga, le besoin de cadre, on ne sait jamais. Avec quel habillement? Oncle, je sais qu'avant-hier, il y a eu 2 amis à l'université, Nabiso Baaki pour rendre une visite. Maman, elle était très fâchée tant que qui même habillement na bango. Mais ça, je reconnais. Nalobi na yobo. Ban université. Blata kabongo, université on ozolo ya poto to ya wapi. Nazo tuna wote. Même une libre de Kinshasa blata kabongo te bana wana. Donc na ebisio Junior. Oncle, pas de réponse. Couper ça ta réponse de mon côté pour se défendre pété. Donc problème est wana, il faut se soumettre comme maman na yo sepela ki te na comportement wana, ngai pe na ko sepela nango te. Donc désormais à dater d'aujourd'hui, nali komona na yo kate mwana moko ya modèle wana ayakuluka yo awa. Ata ya modèle nyonso tata lati normal. Voilà. Oyoki na mona ba basi bana ko yakuluka yawo. Bonga ezosanga passe na motema. Faut qu'on comprenne moto. Hein? Je ne suis plus un gamin. Hein? Je ne suis plus un gamin. J'ai plus de 18 ans. Dashi, ta gueule. C'est pas comme ça. Si tu as qui ba groupe, il y a ba TP na ba na classe na. Quel TP? Travaux pratiques ou travaux publics? Travaux pratiques. Mais il y a eu des travaux publics? Oui. Donc, on ne se trouve pas, maman, on ne peut accepter mon ténor, yo, yoka oya zolo, yango na kondima. Donc, à l'objet, Junior, non. Maman, mais pas ici. Mais papa, vous n'aimez pas comme ça. Bon, c'est comme ça. Junior, dans ta chambre. Junior, mon oncle, dans ta chambre. Maman, là, je suis pas d'accord avec toi. Ah, vous êtes d'accord sur quoi il y a Mariana? Hein? Non, maman. Maman, faut que tu à l'aise quand même. Mais attends, je vais me lever à la banque. Mais c'est déjà tout, maman. C'est pas comme ça qu'on fait. Dashi, quel comportement? Ozo se rebeller contre qui? Quel comportement? Hein, Dashi? Moi, nous, on a bouka. Hein? Pour nous encourager ma bêtise et quand on a d'accord. Hein?
talobela mwana lobela ye nasika makasi so nanga bamakasi na Gabi Chabani Record, Luxene Moussengi, Eti Kimbukusu, jeune producteur, Jerry Caro, Pire Petit à Viennaye. nasengi na yo edi masudi mpona kobeta makasi te loketo ekobina eza se yanga soya bolingo totya na bolima se masudi na boyiba yokamokono yango mpena azokende mpena si tovandi ya nga aza makambo nango osala nana rendez-vous oyo so na manke yango ebebilinga makambo babi délégation eza na ntiasa o jojo ngonda imani papa na natana kalini baza awa serge palmier papa na serge palmier junior aza awa emi mbayo papa na obed ana kini na kati ya délégation wana Niclette kiala mama apopusha bayaki nzela moko mama yango fana kende ko yaya apesanga libere nga monga papa nga na kende ya ovoyage lo azolala ti ya revend ezalaka nango te ezalaka moto ozovoyage voiture chance déjà c'est meki sana oki pas sentinelle sikoyo ovandi c'est meki nga na okende ya c'est même ça nous qui parlons na kena na délégation ma classe no na ça comme ganga boy mama ya et puis copine na mo avant na nito ko bala ici là c'est même na mo copine na mo ya Nicole yo vandi vraiment yo tela ni bazo koti ba bagage ya ngam na bongisi yango nyonso ngam na bongisiaki on a fait la bise ou quoi ça va you still déjeuner té ah non déjeuner ta zokende bon OK enveloppe wana pour remettre hier pour appeler sa papa gonfwe bonga. Je verrai ma ramener en retour. Mais tu restes avec ces mecs qui tout le temps na bana poto tout le temps na bana c'est pas pour rien. Basali ma mère, Nadège bien chaud, moi c'est un pitou bien chaud. Bon OK, tu boité mais de temps à autre, mon tu dois passer. Nga mon aussi m'intéresse. Bon, Nadège ma brésilienne na ngai. Comme na yo nyonso, j'ai laissé chez ta sœur. Mais bon, sola, non? La fainéante. Chérie, on va casser la tramontina. Viens. Nicolas Kanzake. Non, ça d'accord, surtout que nous avons une vous avez la idéologie. Oh, oui, nous avons une ma mère. Il fallait quelque chose pour au moins une délégation au péchant azolo batumo bayaki na côté na ba bianchou bambayo nga pe délégation na bayaki ensemble na bango sko mbongo yamba batuana vraiment. Donc tu veux dépenser pour eux. Oui. Donc toi ton argent c'est seulement pour dépenser faire des ambiances. Donc yona Baptiste a besoin ndenge moko. Ça ambiance t'es grave et ça talaka Gisèle Yamamoto vraiment. Je ne refuse pas Gisèle Yamamoto sera hier. Il faut beaucoup la dépense. Mais souvent des abus bon des bakipanga batindela nga bambongo na bango ba français na mona ata mon ndako ya yo. Mais des grave tarane OK. Oui, chérie, j'arrive. Tozoya bon, nani on va te donner $200. Merci ça te beaucoup, va? Merci. Merci, bon voyage. Merci. Sois sage, hein? Oh, ouais. Merci beaucoup. Merci. Mon amour, on est en retard. Mais oui, bon. Non, on a juste ça dans ma tadi. Na bim ça va contenir moro ya musala. Oh, d'accord. OK, bon, yebisa papa, il fallait quand même na les canards. Na yebisa mais petit calara bobo arrangé. Tu peux passer à la maison et puis expliquer à papa. De toute façon, notre cas n'a pas d'autre. Ouais. Allez. Bon voyage. Bon voyage. Tu m'accompagnes. Non, bah là langa moli. Kanga motema e. Nicole e. Ozali se yo mo pêcher to beta kati ko marché. Yebo mala boya. Leo bazone wala be ya ngai te ya na ngai. Nino, ma petite zo pas na razo la comprendre. Ngapa za so a grande sœur là.
pusu na ngai parce que natikaki yo na pusu na ngai awa nabiki na koluka café bongo naza koya nayebo na kutu oza kolela pusu na ngai kapi Bosco na bo problème lava façon sotunila ngai yango wana kola tunu na façon nini mais te otunanga mabe oyo kotunanga na koganga lokola momona mungu muke Bosco biloko banga ngwana tala poka na tunu ngo banga biloko changa siko pusu nga bayibi siko ngana oza pusu musu wapi solo ti bayibi nga pusu siko ngana oza pusu musu wapi muta yibi pusu no azate eza papa Louis muta azi pusu na yo ye wana paso ye wana azo mo marché mo ya muke yango akina ko mena olukanga na ba problème na kipaka yote olukanga na ba problème ngana kipaka yote na la bina pesa permission oza pusu na ngai nana pesa permission oza pusu na ngai mon cher ma paix ezawa pusu nonga na simba kango te parce que ngano abi ke nonga to ka kota kol na kota kol oki na simba pusu na te zalo Bravo za zalo mo macheke kama sango lava pesa ngambo oya yo eza pusu de mimi pusu na ngai ye yo pesa ngo beta nango tout tina se ozongina papa eko za petu la fele wana wenzo bakotala biso na wenzo bakotala biso na mama sango bakotala biso na pano ebi yango neza na pano mais pas le téléngalité na mbi pesa nga ba ye puso esa la na mina zo pesa nga kanda opesa nga kanda moni ba lise opesa nga kanda lava kana apesa nga mbongo ngakuti biloko wana ko ya munene zaka kadiwa ya munene na mukilo na mona kangu te papa tala vieille kosimba puso kati natiki yangu pesa nga mbongo nakupesa yo pesa nga mbongo nakupesa nga mbongo nabino opesa nga mbongo na yo opesa nga mbongo opesa nga mbongo même c'est que nazo pesa nga mbongo mais lava akokanisela yo eteke mukolo kanga mbanga na yo kanga mbanga ndenge ya menyango loma kanga mbanga na yo lava kanga mbanga na yo lava batu muso ozotumbula petela kana nusante na yo okati nga na banga bino na pako nga na banga bino nga na banga bino lava siko te posano eza nini siko tango komokanisa zo bambanga posano eza nini apesa nga mbongo varie apesa mbongo varie soki mabeko ya ko regrete mabenga na mona kama beza kaka diwa lava papa mamutuloko na ngai ifwa lava na mono mabe omona mabe kopusa bebe lava lava nasi sima pusu na yo pusu esangisi biso penza na balava nasi sima pusu na ngai nasi bada pusu na yo lava ozozwa mwa aide moko akopesa yo eza teke mbongo varia pusu ambe meme sango na pusu ambe meme mais ye mtambi micharge nyonso mais ambe pusu pour ambe oyo mimi wanga bwani po ngana tango ngana eza métier lava eza métier mutu esangisi biso soki métier te ngai na yo jamais bongo na bingai na kosangana na nini yango na kosangana nini si outa mboka yo uta monga na kinwa oza pour ser villageois nga na kinwa oki bola dépiner lava bola dépiner lava tikadi munene ezali wa ya tala abisi yokota vie yokanga banda lelo yoka ngai omoni ngai nayo ko banda lelo mpuku nani au makambo nako kota mpuku nani au ngai nayo siko yo nani mpuku ngai ne yo mpuku nani ngai ne yo mpuku ayoza mukemi cha mpuku dilungo wana Yo nyao ya boy. Saka nyao wana za maladi. Lava. Après tout, à sa père. À sa père. Kasi longo nango déposer na commune mususu. Longo nango wa. Lava yakana. Te ala nzoto moko bien. Ebi nzoto lava na ko s'entraîner na. nakosentrani na nzoto lava ngai ana banzoto ba yesu yo oza mukolo tango ozwi eloko ya mutu ifo koyeba koswanye ata mwa 5 kosala nisopesa yango basengaka mpe nao 5 obengi vie pembeni moko vie zolana moko ya malili convie ozwi ndenge nini yo baninga ndenge wana pesela oyebi bien lava azala mutu ya shosho ntango omoni alinga banda boye pa omaîtrise na mwa 5 yo mpe fala koyebisa ye ke pusu na ye ntango totikali ya ozwi pane nake bongisango tianga kasi na place na ye moto wana memeli biloko te bato mosusu memeli yo biloko tokomi kuna o nazwa carte de visite na ye donc omemi marché carte de visite apesi larme oyo yo zo apalisa carte de visite lava aza na raison yo luka ye po monana apandaka na sebo moso okebo tout droit okoti sikoyo nzela intendance frère en crise alléluia alléluia vous êtes
soki boye na comptabilité oyedenga tozokufulaka makambo ya bible oyo nze mabe eloko na eloko eza ntango nango mais eza ntango olakisa moninga ndenge nakosa. C'est bon, je sais, chaque chose a son temps. Mais qu'est-ce qui te complique dans la comptabilité? Entrer oyo na basorti on est compliqué. Donc epesa bien mutu passe na bati so sangue na devoir. Ok, je sais. Mais il ne faut pas négliger un grand principe de la comptabilité qui dit que le bilan doit toujours être équilibré. Et cet équilibre n'est jamais rompu, ça tu sais. Je sais, mais ça va compliqué comptabilité. C'est bon. 10 capital, 56 banques, 57 caisses, 41 clients, 40 fournisseurs, hein, 22.1 immeubles, 57 banques. Là, je sais. Ok. Bon, je ne suis pas disposée maintenant. On peut continuer ça après, non? Après comment? Maman. S'il te plaît, ma fille. Ok, montre-toi na terminus. Il est au sommet de manga. Et pas maman, moi, j'en ai super. La monnaie, maman va suivre Wayengo. Somba kuna ba manga nezaka bien. Maman pour tenir dans ça des fois faisons son lobby. Maman. Deva wana zo sala biso ba kolombo. Siko biso ngo to tindio oke ko sombela ngama. Maman ça deva la biso ngana temps après siko tangisa nga. Kasi nga na osepelisa pa etake mwana ngai nyoso zo senga na zo pesa. Oko ko sepelisa mama na ote. Taché. Junior. Non, tu dis que maman terminé ça. N'est que tu sais pas maman pas maman ne se guinde maman laisse, moi-même je veux t'acheter ça. Yo vanda wana tanga bible nondo zo tanga. Makambo ko esengeli mwa mwasi. Yo soko zaki kacha mutema nanga. Ndeso naza kotinda yo. Ndozo compliqué boete. Makanisi nanga eza yo te. Soki maman no atindi yo. Pourquoi ko kene bitina nanga te ma? Junior to ketikala. Non, moi je médite la parole. Tu médites la parole, tu es comme maman. La papa kende. Hein? Maman, elle vraiment tu n'as pas Kanga porte wana. Wana Bible. Quand c'est réellement la Bible, et extrait, passage biblique, peut-être mon cousin a facilité autant la Bible. Oui, tante, mais ça va. Mais pas avec cette position, tante. Sina futaki. Na pesa imbo. Noko. Ozo bangani. Mutu tazawa. Tante. Yo comprendre te ba geste nyoso na salela ko. Oza so mwa muketo so qualité ya na ndenga mabete tozo solola. Tante. Tante. Ozo bangani. So noko moningano. C'est sacrilège. Et ça, non, ma bête, et à ma cambo ya kalango. Ma tante, écoute. Non, tante. Mais Zala Mokolo, mais je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas faire ça avec toi, ma tante. Hein? Pardon, s'il te plaît, je dois aller continuer de méditer ma parole dans ma chambre. Ah, tante, s'il te plaît. Yo, c'est que dans la tête. Nayebi kitoko tante mobongi mpona oncle na ngai tante. Nabongi mpona yo, nabongi mpona oncle na yo. Mapesa wapi mwana? Siko relation oso nalingi na ngango te. Nakoloba te. Ya kaka eza makambo ya kawa. Tante, pardon. Pardon. Tante, pardon. Naza motu te tante. Oza motu esa niko. Mimoni oza nzoba boye ndenge nini? Maman, pourquoi? Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Pour les siècles des siècles, amen.
Tante, pardon, je ne peux pas faire ça avec toi, tante. Pardon, Kolimbisanga, tante, pardon, vraiment. Pourquoi? Pardon, tante, mon coco, ça, on a yoté, pardon, vraiment, pardon. Vous avez mon colo, tante. Na moko na bota maman. Té, tante. Kasi moko na bota maman, te sikozo bangani. Mon sou, tante. Ozano na posa. Naza prêté. Naza prêté. Ozoza presiko. Tante, pardon, pardon. Kosenga ba pardon na te. Sentiment na moko okasa mo témoin s'il te plaît. Ingénieur. Tante mobali kitoko boza zango kaka. Je vais prendre mon bain, j'arrive. Quoi? Tante, je peux pas crier aussi, ma tante. Aie pitié de moi, je peux pas faire ça avec toi. Oh, ça, t'es. Moi, je prie. La Bible condamne ça. Moi, non, tu sais, mais si ça, nous autres, nous sommes venus. Nous allons comprendre. Si on a l'accès, la carte est là, so il y a un zanal. Il y a un mois dans sa carte. Mais il y a un mois sinaï. Donc, on a qui ça yo. Pour eloko et ça mika mukie 2 minutes makamosili muto comprendre ce que zo mema ngandenge ni otokisanga ndenge ni hein signor nzunzu mwana oyo ba français belé loko mo reza na ote nana to perdre to lobini naza chaste tante olobini ni chaste nazo chasse lelo je vais chercher du préservatif. Jésus. olukilanga te quelque chose naluka te lo nyonso tuna koluka so na ochata na coin so na kobima ta wende moko boye natekaka na ngai so mpe namoni na ngai ayo ezosimba te nakokenda ta village na biso nake naluki ata biloko kuna nde baninga basalaka na ye awa nakomosala ata mo bavoyage omoni kovanda boye ata mbongo ndako fo tosalaka baekonzo ba 1000 francs tosangisi ata tanga nde nakoma lokwa motu mo akoma na pile banda nalata fulaka noir na motu nayebi ata nde bakendaka salon kodefrise suki te nayebi ata nde batiaka meshe na motu nanga te ata yo moko papa tokovanda na vi yango beti wapi Mimi nayoki yo na oyo nyonso olobi naza motu quand même ti tozovivre boye ere moko mpe ezosalanga mpasi makasi parce que naza motu natangi nazangi document moko te oyo akokende koluka kozala un cadre na société moko boye te mais soki nazozanga eza mpona nini société yango eza na moko te oyo ezondima ngai nazala place na bayeba te mpo bazomona niveau na ngai bazoyeba te bakofuta nga combien tala tika mama badiplôme no wana baniveau d'étude mpona minute oyo yango nde te kopesa biso oyo toza yango mposa ngai nayebi si yo naza na mposa nakende ata mboka na biso naluka biloko koteka kobanda soko banda mama bapapier te bosco tolobango mpe mimi nga nabotama na chance oki mimi bon chance ngozwa mosala te ndeni ebele ya bato nga nalakisa lelo baza na bamboka misusu ya minene mimi nayebaka ke un jour nga nakozala 4 un jour nga nakonyata bamboka wana bango bazali mais lokwa un jour ngo na comité jour wana ko banda ko koma cadre okonyata bamboka bakamarade no ba comité na minute tout ça no oza no présente wani ko bida ba futilité oui bien so na ndiko tangelo Yves Kamunobe lelo so akoma na poto grâce nanga parce que ngampi na lakisa bango soya koma grâce na yo bongo yo moto lakisa ye oyebi te na visa na bongo nazoyebisa bango nazoyebisa yo monde mbakenda liboso lelo so otali na Dubek wana papi Kangala akomi lelo docteur munene na mayele na ngai oki bamami ilela wana bana basonga bana kovandisa na bakiti na vandisi awa na yebisi ke faut kosala boy pour rester na nini na nini na tepi na yo basandra mboyo kutu bozana bango botanga na bango na ba université bango na bakenda tala yo zaka ozotanga bakoma batanga so ozotanga bango basi bakenda yo tozana oka tala mimi baninga ba okende yo zali yo komite ko pesa témoignage ba vie na bango boya yo ko pesa mimi eza tarité naza pressé te mais naza prêt omoni bango nyonso na ba Chims Kabengele ta mukolo kaka ndeki yo kanisi boye mukolo sai bango pe ba kovanda kaka boye lelo soki na koma boye eza Bosco leka place boye na agence salisa ba mikanda nyonso tozuli musala awa na poto tala mimi nga na kozala cadre munene beta onga na nazo bisote parce que on les a surveillés pour l'instant ça va nayoki onyo stolobi
réponse na kopesa yo pesanga 2 semaines na lukana kangisa mbongo wana o nyonso to komonana na kopesa yo nazela pe lokona nazozela mbongo nanu eya po etiki mbugusu alobaki fa benga ngai atyelanga mwa quelque chose moko nayebi te soki ezala combien etiki mbugusu pa lembi na ye yo ka ya tyela ko atyela konkoni po est ce que nga nalembaka ye na université osili otanga nga natikala kolemba bango te bango mpe bakolemba nga te nakobengaka ere nyonso mimi soki balingi baye kozonga tozongi ti école gardienne tozalaka oyo tobandaka na bango bazongiseli nga tous les mayele na nga napesa bango malheureusement le temps passé ne revient plus kasi yango wana lokola ezongaka te il faut bakontinua kosungana nga mpo baza lelo baza bongo eza ngai Soyez le bienvenu. Dans ma maison. Mon amour chéri. Il y a tout le monde à téléphone à bien dans le lobby. Mais là, la surprendre. Ça va? Tu vas bien? Ouais, très bien. Maman, bah, looking at you. Bouger sous terre. Tu as un bima sous terre, ok. Ah, donc à l'absence du chat, les souris dansent, c'est ça? Chérie, parce que il y a l'oula mingé dit aïe. Ah bon? Si quand on aïe, à Kitine dans la Brazzaville, à 2 jours. À Zip, on a un nyonso, à Pessi, on n'est pas Jennifer Choc à Nango. Il y a une mamie Tadina. Ah bon? Bazana ba wanye vling ba nyonso. Ce qu'on y a aux qui ne peut que zoyer. T'es chérie, non, qui Brazzaville, t'es. C'est quoi, il y a ce qui n'est qu'una. À partir de la zone en Belgique. Ok. Moutazo Katissa, a timbi pas Jennifer Choc. Jennifer Diana mamie Tadina, ba délégation mamie Tadina, ba na wanye vling. Baye bango nyonso ekiri na bango nyonso bashuna wawila bango tout. Eh shuna pas ça. Shuna pas et. Ah bon? Parce que nga funa za blanc mususu na deje bien chatinde linga ona senga ki ba fantaisie mo. Tu as surprise nini mon amour? Na ile surprise mo. Nakuta na Yolande Kim Luyeye. Yolanda zawa? Ouais na bela dinganga nakuta na bango na port à Matadi. Maman nanga ba camarade nanga ba kisa suni na Matadi bela yo ba de dinganga. Ba ke de loin. La Violette pas à qui ninga. Oui, la Violette. Okundi chérie. Non, on attendait ni ça la passe. Ça la passe. Ah, merci. Et puis j'aime même pas le temps. C'est vrai. Ben oui. Il faut que tu te oui, ben que non, il y a. Il faut que tu te sambinzo le lumba no mtoya na enda 2 jours. La nostalgie na kanisa kaka. Normalement, il fallait qu'il n'y ait pas patron, mais je ne pense pas que nous avons cassé. Et Obi Maté quand il y est na benga ena FC déjà zawa. Bien informé Obi Maté. Naturellement ça ben non? Oui. Ah. Allô? Oui, patron. Oui, na autre zonga. On a eu vraiment temps le cas. Nanda coûté donc nazé pas nanga. Demain matin na bureau na peut ça rapport nyonso. Ouais, na dédouané 10 containers et puis na vérifié bureau nyonso ça intact. Ah merci beaucoup patron. Merci. OK, azab kutunanga. OK. Merci patron, demain. Merci. Ya usukola. Tant mal fraîcheur et bête il y a salon qui bête il chambre. Ça marche ça bien non? Oui. Viens maman, viens. Maman. Papa. Viens Camille. Tu m'as manqué, tu sais. Beaucoup toi aussi. C'est vrai.
Ressenti les... Mais ma tante... Malédiction. Est-ce que n'a pas on s'en mange un gâteau? Ça bon, c'est qu'on a un pourcent à la paix. Oui. respectaka ngai mona na kati ya ndako yo oza naye yo mona mwana nga mwasi te si soki azalaki moninga no mobali ozobudenga talanga bien so na oloba no fixe anga elongi ozo comprendre so ozofixe nga elongi il faut comprendre elo na oloba no komo koza zoba boye azotala nga yambanga ti yambanga luka soko luka nini yambanga to yambana yambanga kasi te yambanga yambanga maman et pas juste là ya kweza ni yango okasi nazo sepela maman na seni kanga faut bosa kama yele surtout junior omoni kama no die donner mayombo na Bruxelles azamu amoko afungwama bwane baninga moko mais yo qui t'estime ko boma yo oko regretter pour se respecter son alo maman mais pas jusque là asa mon bal non ça ko mo ko simbe bongo tu as problème ko te la kenini asa mwana nga na boti maman zo junior loko so ngai na zo a changer comportement ma bête na royeb son non makambo yo zo mais junior c'est nini écoute ta dette de $20 que je t'avais prêté l'autre fois là tiens c'est une copine qui m'a donné cet argent. Chut, ça reste entre nous. Ok, mais... Ça suffit. Ta maman, elle est toujours... Mais ça en a bien été quand même. Je sais que tu te non, soucies ça me dérange aussi. Je suis pas à l'aise. Oui. Je t'aime. Comme elle s'appelle... Monique. Chut. Masirika. Maintenant, ma Sirika est notre Monique. Ça suffit. Ma Sirika, Monique. Ouh! Ma Sirika, Monique. Bien, ouais.